Caméra aussi a humilié même JB. Il y a un moment où il y a mon kilomètre. Total la logique des choses. Moi, si y a petit, baki. Même elle est belle. Que betele lo galikolo. Mais si on tali na kacha Bible, lo ko ya sala. Ezali babé na wonini. Non, inceste. Kola la na moi si y a petit na yo. David Ewe vitesse. Ani. Monsieur Kongola ko sakande mutu. Bon. Ya ko yeba te bo sala faire, ya yepa beto matolo ya joyo koya. Oh. Vous comprenez? David Ewe vitesse. Kamere, il a mal fait. A utilisé moi na wana Soraya. Soraya les moi na muke. Vous comprenez? David Ewe vitesse. Des fois papa me zaki basi. Moi soya bimana ye, même les cas 20 ans. Ceux qui ont connaissance na yo bimina ye papa m'a ko accepter le souster. Bon. David Ewe vitesse. Ceux qui na zalaki papa chéri nangana baksa plainte. Acha ma voto. Ceux qui ont papa chéri Soraya Elio Mbongo wana. Orozwango te. David Ewe vitesse. Eloko ya salaki wana. Yepe kamera na bana, yepone salaki ba konta na konta. Eza sumbela ta sumbela imwana. Pona yo faut jiba porter plainte. Porter plainte. Voilà. Aba qui sa plainte. Plainte Nicolas plainte. Nicolas plainte. Ouais. Bana ya jibe bazaki bana mo protéger. Confirmé Zwanga Yawa, donc na kokango na vanda, mais je remercie aussi le bon Dieu que n'a vu coronavirus. Je suis en bonne santé, je remercie mon Dieu et moi na Jésus-Christ va protéger. Merci beaucoup. Ok, merci le VH à mon vote. On a le BK qui est confirmé, écoutez, on a BK M sous 3 mois. Non, on a bâti 5 mois. 5 mois. Oui, Angola, on a qui le mois de février, le 28, Mukolo. Neveu nanga fallait abetaki ngani azwa ki avion na comment le 29 date kaka il fallait na zonga le 28 ba nzele kangami corona et zunga yawa confinement pe zunga yawa donc on a bêti 5 mois na kati hôtel et voilà. Ok, merci beaucoup le vache à mon voto. En passant votre bande d'émission na biso bato ba Hollande bako yeba qui est à mon voto. Oui, Achamovoto, Paille Grande, Papa Chouégué, Achamovoto, Coco à Londres, les beaux gars qui vivent dans Paris, c'est un beau gars qui vit dans Paris. Nakola na poto, nazamwa na koli na poto, na koli awate, na kende poto mwana muke, na koli kuna, lango kabatolo baka Achamovoto. Moi na poto ya tongo, donc na kende pina poto tongo pe ya solo pe quoi. Voilà donc. Achamovoto, c'est le beau gars qui vit dans Paris, c'est un mécène. Il vit à côté des musiciens. J'ai une famille, mes enfants, j'ai 15 enfants. J'ai ma mère différente. Avant d'aller à Paris, je suis businessman. À côté du monde à showbiz, quoi. Bon, à ne pas confondre avec showbiz ou yabino ya VW, quoi. Dans showbiz, il y a ma cambo, il y a ma musique, il y a ma nini. Na kota penana ma solo. Ya on a vu toujours humble, toujours nazokoka. Merci. Ok, merci beaucoup le VH à mon voto. Est-ce que vous pouvez expliquer biso ni netinda yo s'intégrer dans le monde musical? Bénéfice ni ba intérêt ni yo moné que so dans le monde wana on se sentir que ça bien aux à mon voto ni netinda qui yo s'intégrer dans le monde wana. C'est destin ngai. Vous comprenez? Tant que nous avons un niveau de classe, nous avons un musique. Mais jour où on a écouté na bateau, oyo balinga kingai, bazangu bamutu bazaki na monde wana. Na jour lokola vie nango asala kengana zala, azaka yaya, vie te me yaya. Pour ba congolais ba confondre mutali ko na 3 ans d'âge benga vie taza yaya. Aouti kokufa il y a pas 2 semaines que son âme repose en paix. Jacques Moulele, c'est un Congolais de Brazzaville. Tout ça qui n'a pas à Paris, 16e, na Oldies, nous sommes dans la chambre numéro 2, il y a la chambre numéro 6, je crois. À l'objet nangai, à mon angane na bimaka. Taille bien, teinture claire et tout. Swag. Swag, mais
forme ya makasi nazalaki nango te ye nde apesanga idéologie elamba so otali meme ndenge nalataka so otali mutu wana akufi Jacques Mulele na foto na biso bakanga biso mbale ya suka oyo bato bapiblie yango omona lokwa de jumeaux. C'est-à-dire il y a un professeur et il y a un élève. Élève ezanga ye professeur. Mutu azwa ngando na ye ya Weston tozobima tokenganda mikado abi accompagner nga alinga nga penza azwi ngando na ye apesi nga na lata ya Weston. Donc premier Weston nga na lata eza ngando ya Jacques Mulele oyo babenga mule voilà. Mule soda poto ye kaka ye te mule ye wana le doyen Mule Jacques Mulele le Congolais le plus chic Congolais à Brazzaville. Voilà ye wana nde asalaki Acha Movoto azala regarde ma façon de m'habiller sauf que là on a la cravate parce qu'il fait très chaud mais il y a la cravate du premier au 30 toujours propre. L'homme le plus chic de la terre nga na uchi pana ye nga za descendant ya Nyarkoste naza descendant ya Jacques Mulele. Voilà. À son âme, Jacques Mulele. Le VH Movoto. Ils ont un bénéfice dans le monde musical. Nous avons un mécène, nous avons un aider les musiciens. Nous avons un bénéfice. Nous avons un bénéfice. Parce que nous avons un bénéfice. Parce que nous avons un bénéfice. Merci pour la question. C'est une question très pertinente. Mais nous avons un musicien congolais. Vous avez un musicien congolais qui est 52 moutons. Bon. Ya koyeba te bosa l'affaire ya ye pa beto matolo ya zwa yo koya. Oh. Vous comprenez? Parfois babé na moté mabe mais ce que moi j'ai vécu na monde wana na ko pesa mutu conseil te kende. C'est que monsieur congolais za muta osunga te. Au moins qu'il y a plus de producteurs congolais. Il y a plus de producteurs à part Paulo Tudilo. Paulo Tudilo. Na be banana bango pe. Vous comprenez? Parce que baba to malamu te. Tango ya zo na boule penza ke akwesa yo ole alobaki na sala ndeko ya koma na mbongo polo ba produinga te ya zo ne akweso kana mbala moko azotinda bato ba beto matolo ye moko azo sala yo mo botema ne lingi ole azo hotel o eza na niveau na ya ke no zaka pixa na yo futa ça akwesa okaka meme on hotel mo bo ya cher po le kumu matame yo kwe ye lo kumu ekei yo kwe potango ya ye asali so bamusu bazalaka na otanga bakombo te toyokaka bango na force ya nyama mais lelo comme na bango ezobima susu te bamisie bakwesa bango akologe bango na bahotel le plus cher mais bazokwesa yo ocomprendre bamisie bakwesa bato donc à bénéfice mo eza te. Moi j'ai eu le temps de réfléchir et quitter ce milieu là et grâce on a quitté le milieu, j'avais déjà 1 an. Vous comprenez? J'avais une appellation contrôlée. J'ai 1 an qui est tout autre que à mon voto. Tant que dans le milieu, on a accepté facilement parce que Nazaki peut bien être musicien. Vous comprenez? Et il y avait un musicien, il y a monté à Malamou, le défunt papa Wemba qui m'a poussé derrière le dos. Merci beaucoup pour nous comprendre personne ma papa Wemba. Papa Acha Movoto, au vendredi trop na papa Wemba, bato mingi na papa Wemba na jibem piana. Est-ce que au cours ça soit face positif na négatif ya papa Wemba? Et tant que muto papa Wemba. Papa Wemba c'est un bon conseiller. Bato papa Wemba de sa génération va lukuta. Parce que nous on est là. Première génération papa Wemba Acha Movoto te. Tanga na Hollanda na ye na Viva la Musica. J'avais entre 17 à 18 ans. Nazaki pionnier à Viva la Musica. Mais papa Wemba me disait, petit, il faut tanga. J'étais l'ami intime à son jeune frère, Boké Chungu, qui est mort aussi en Europe. Aïe, ça veut dire que les classes, ça veut dire que ça n'est pas Hollanda, tant que ça yoka le collé, à boyaki catégoriquement. Que bino ta bo internet bo fa na bandako. Ngana kota musique yoka le collé te. Pour papa Wemba linga quitté. Alors que papa Wemba biso va matonge, papa va être en Suzanne là. Suzanne c'est juste en face ya Kauka. C'est-à-dire so na zuka taxi moko nanani na matonge na Victoire 500
À l'époque, n'habite ceux qui 50 zaï, ceux qui étaient 50 zaï, c'est beaucoup. Deux bakuta na komi. Mais papa Wemba linga yangote. Aye ko accepter biso ta va se vivre la musique à Monique, to komi mibali. Que to côté le melaye, to la taka bien et tout. Ça dit papa Wemba aza bien. Aye danga na vie. Je reconnais si aujourd'hui je suis à Chamovoto, c'est papa Wemba. Il a été même omniprésent dans le couple de Libala. Moi, moi aussi, Galilée Massaya. Yenda Zali, parrain naïe. Tala ce qu'il a joué dans ma vie. Moutaya Nangaya en Angola, c'est papa Wemba. C'est que si on a zongi bien, et l'autre mot, l'oba qui est que les musiciens congolais, baza bato bako sunga bangote. Mais naebi kemsu na yundeng yo temps vandana papa Wemba, oza reconnaissant na papa Wemba. Papa Wemba n'était pas pareil que tous les musiciens. Papa Wemba avait un cœur, un grand cœur. Il a aidé même les musiciens. Est-ce que vous Michel Papa Wemba? Si, toi. Parce que nous sommes même bilamba. Vous comprenez? Lelo yobana Papa Wemba batikali orphelin de père. Combien bazongi kuna ke Papa Wemba kabilanga ko simna ke notikata diero. Baza wapi? Rien du tout. Mais biso ba oyo eloba ye moko ke matanga esili bato wa panzani mais biso ba oyo ye tozala kana bana na ye tokutana kana bana na ye ngai soki na oki maroza mon karame ye Paris na ke no lukaye to vandi pe to sololi mais est-ce que ba Michel na Amazon ya kana Kinshasa ba ke no lukaye ba luka maman Amazon vraiment ba luka kayete Papa Wemba olingo zo défaut na ye. Des fois, papa Wemba zaki basi. Moi, soya bimana ye, même les cas 20 ans. Ceux qui ont connaissance na ye, bimina ye, papa Wemba ko accepter le souster. Bon. Azaki jaloux na ba copine na ye nyoso. Oya bimana ye. Voilà des fois papa Wemba zaki basi. Oya bimana ye, yoko bimana ye te. Mais à part ça, na mona défaut na souster. Merci beaucoup le vieux Chamovoto. En passant sur YouTube, total la génération de musique oyo yebi onyo sombotoleka kobana ba papa Wemba ti to ina ba ferre ba fali ba nani génération nini ozo mona ke lobby boko betela bango maboko. Génération ya papa Wemba ezaki génération mbongo te. Ba beta musique à succès. Lelo comment intérêt mbongo. Lelo à partir ya Koffi Olomide Zoa ba wenge et comme makambo ya mbongo. Vraiment tobete la bango maboko. C'est-à-dire aujourd'hui les musiciens se retrouvent. Ba papa mba bete musique ya mbongo te. Au moins a bete musique na zongi na ndako famille. Vous comprenez? Ezaki ya mbongo te. Génération eye ko kuta mbongo. Et bango il faut ba remercier bana poto. Pour bana poto ndi ba yebisi bango ke bo sala bo po ko na mbongo. Ata Koffi Olomide il s'est inspiré à bana poto. Vous comprenez? Il s'est inspiré na modèle ya bana poto. Ya moni Koffi abima mayele azwa mbongo. Est-ce que lelo levé à Chamovoto za fier na musique congolaise? Je suis pas trop fier de la musique congolaise parce que entre les musiciens, ils ont mécène, non, mais pas mécène. À reçu, à faire. Il faut que en bonne et difforme, il faut bien. Par exemple, faire rigola, Fali, Bosangana, Bobetelanga, album, 6 chansons, et na te qui on s'est retrouvé. Au moins, papa, ma salaka, ou un cop. Ma comme Tolinga qui n'est pas Ndenge Koffi asala na kester album moko sekele nanga motema na yembi na nzembo pona kokite monyoko leleki na koya kobeba likambo ya motema album ya modele wana ete kama eloko tolingi lelo basalaka ba featuring balobaki ba featuring za loko full la muninga na sima ko fula neni bato nyonso bakokokana te nde fallait bettre ba featuring bato mosusu balobaki eza lokola bazo full la e po ya bima ya yebana kasi c'est normal
c'est normal, il faut mutumoko boy abimisayo. Moi je suis le fruit de Papa Wemba. Ce qui Papa Wemba lovate acha mo voto mutumo alinga yibangate. Hein? C'est grâce à Papa Wemba. C'est grâce à mon ami Kester Menea. Après le petit JB, aïe ko propulser nga. Vous comprenez? Alors, pourquoi pas Moka Joa Moninga na loboka bimisa mabe zawaki. Mabe zate. Mais mabe na bango siko boyoka nezate. Mais eza dû na bango mon côté. Ba bureau na bango mutezo tia ba conflit wana. Vous comprenez? À collègue à la télévision, il dit n'importe quoi. Un temps, à diminuer Ouera comme une kanda. À diminuer Kofi a comme une kanda. Tala ba boss, le quoi Kofi Olomide, ba Jibem Piana, ba Ouera Son, ba Fali pour mais il y a Mutumoka Utanaye, Maloueka. Tellement le Bakatlo attend a été allé à s'imposer. À s'imposer à côté, à comme Kofinga Batou. Mais vous acceptez ça plus partout. Comment va fanatique naïe? Vous comprenez? Ngana lobake lokwana leki nanga. Les jours, nazo sa musicien. Na vanda kada poto. Patron moko par exemple ya orchestre moko boy. Né na saba émission na finga mutute na tanga koma mutute na lobaka vérité, rien que la vérité. Azu mutuna ya tidi mutuna so ba ba porte-parole na wana finga. Je porte plainte. Nana avocat munene na kati ya Paris. Vous comprenez, M. Stansal. Aza Mundele. Mundele, Aïbi Aza juif. Aïbi Mabé ba Congolais, to banda ba Zaïrois. Aïbi Mabé na bisonyos. Na loba na yé. Mukolo mutako finanga injure et insulte. Ou ameminga na diffamation. Ya loba ke on a Kinshasa. Mais patron na ya kapoto. Bango tu ba ya kane bazawana. Na apprendre kake mutu afinga kinga aza auta wapi o aute pa kingandi. Je porte plainte contre voilà. Mokonzi naye. Pour ce qui a permettre eta koloba ngote. Comment c'est tombé JB Mpiana? Même JB n'a porté plainte. Oui. Pourquoi pas ceux qui mutu na moka finga na sali eloko ta finga. Il faut porter mutu. Non, c'est pas na ko porter plainte parce que il y a quoi que ça c'est mon grand frère. Tala que non benga frère. Comment il faut accepter ma fille grand frère now? Alors je te porte plainte. Vous comprenez? Na loba yango na loba kango toujours. Au moins imbécile moka comment ko finga na Paris. Imbécile. C'est un imbécile tout fait. Pas à petit bitinda na ngai. Bon. Na poto alinga yebana. Abi bon, na aller obligé il faut na finga cha mon vote bato otiaka. Pour moi yone ozasoki na peso mkongo bando finga lobi bandi kotala yebele. Ozo comprendre? Est-ce que tu vois bata kombo na? Te bata na kombo te ya ko fula yo mo to ba mo ko fula. Asala ki ne cha yebana. Aujourd'hui ngana Amazon maman Amazon. Moi c'est à l'encours, moi ça prend bato porter plainte. Akoma kotambola ya kobombana. Ako ya fetite, ako ya matanga te, ako kende place moko oyo bato batondi te parce que abiki soka kei ba proche papa Wemba ba ozkanga ye, ba ko beta ye, ba pesi na maboko ya police, ba plainte wana pezo zela ye. Ao ke dosuka abeta une année à prison pour insulte, injure et diffamation. Vous comprenez? Ngai nako toucher kombo ya mutu te. Si vous posez la question, je vais répondre yo, mais je vais toucher été. Au moins, je vais papa. Je vais malade na ye. Je vais bien côté basse. Côté basse. Vous avez na fingi été parce que les andenge na ye. Ngacha mo voto na ko toucher moi si o ya papa Wemba te. O ya bima na ye. Même à 18 ans, je ne peux pas. Voilà. Ok, merci beaucoup, le VH à mon voto. Dans la question de la moi j'ai besoin avant la star à Luanda, puis on a tourné à lobby que à salitain be na petit na frère na JB Mpiana. Mais o ya yebi na o batum kilba yebi que tembele vous savez que soit un bon terme na JB Mpiana. Qu'est-ce qui s'est passé na carte? Na yebi te
nayokaka bato oloba ndenge wana yo moti no vandaka boye bino te loko ni comme ça bona monaki kaka bino bajournaliste bozopose question moko atunaki ngai ndenge otuni nga question sur Papa Wemba ye patuna nga alobi eloko nini yo reproche à Jibe Mpiana na répondaki que oui frère na nga aza bien mais le mal na ye ezali aza na biyoka yoka mingi loko ya maréchal Mobutu soki moto aliboso aye ayebisi ke via shauti kofinga kuna ole abenga nga tuna nga atie au bouton. Alors à partir de la polémique ebandi manqué le kinaye afingi ye bona boye ya répondanga te mais nako bate ka benda na poto zai pe komona na suti mais bato na ye bakomi kofinga ne bakoki kofinga tango yo mona bato na ye bazofinga mutu na ye moko bazalaki ne ya babon moment vers Chamovoto est-ce que ye asalaka ta mwa sini moko boya benga vie asoneli ke vie ya rien boye te abenga nga te nga mpe na benga ye te c'est que bino mibale boyebi ke ya quelque chose na kati non nga nayebi eloko te bon ntango nga nalobi likambo wana ekomi na minoko ya bato ebele bajournaliste peut-être mosusu bapoza ye baquestion sur ça ayinga bani wana vie na nga esuki wana te na problème na ye te c'est mon jeune frère je l'aime beaucoup nga ti lelo na fanatique ya orchestre wana BCBG parce que nazali lokola cofondateur ya BCBG ozo comprendre ça c'est mon orchestre chéri papa banda Papa Wemba kufa star préféré nanga eza ye piano piano voilà. Ok, merci beaucoup le vieux Chamovoto. S'il faut faire commentaire comme un papa, tous on a moins mouké na politique na biso ya Congo ya RDC. S'il faut faire un commentaire comme un papa, le vieux Chamovoto ebi o eleki na Congo na moi na biso na ndeko na biso Soraya Mpiana, moi na frère na Jibe Mpiana na Kamere. Chamovoto ko commenter ndetini na kati. Kamere il a mal fait. A utilisé mwana wana Soraya. Soraya ni mwana muke. Ozo comprendre. Et puis ça moi si sexe faible. O utiliser ye au moment mwana tanga kana na poto kuna yo ye ko tonsela ba mbongo na ba compte. Tant so ba ne fungola compte na tiela yo mbongo moko boy po futaka ba université no na poto. Mwana fungoli compte akamati akena ye yos bete virement ya mbongo ebele ça peut mabete na eza mabe owana ezali lokola o corrompre mwana muke ça c'est une corruption soki na azalaki papa chéri nanga na bakisa plainte Chamovoto soki yo papa chéri Soraya eli yo mbongo wana orozwango te owana ya question motema. Parce que JB n'est pas pauvre, hein? Hein? Au monde, on a un hôtel, on a un voyage. So, le petit vient vieux. Na lingisu ba voyage aux ça les belé on a été. Occupe-toi de mon orchestre. Comme manager d'anga. Parce que Abi qui vient à Kofungolanga va porter partout. À côté de les États-Unis va faire ça dans le salon. Vous comprenez? Porte-parole, tu n'es pas déjà porte-parole. Mais ce qui est dans le cadre manager, management, dans le français, couramment dans le anglais, peut bien. Na charisme, on a zanango. Na swag, on a un ya lingaka, kola te bele bele. Nande na la takaye pa linganga pour na bongo. Na osana faire pas futanga, ya ko patron nanga. Ozo comprendre. Comme bongo ya zanango te. Ngaza juste dans moyen à vivre. Nalata bien. Je survis pas mais je vis. Nalata bien. Na voyage na première classe, first class. Na va na hôtel ya bien. Voilà pour moi c'est ça. Vie na nga yango wana. Na lingasu ya belete. Mais ce qui rien n'empêche. Nzamba tindi mutu moko boye. Bakise la tata wana mbongo. Azala bien ndenge mutu mané lingaka na kota ba boutique na somba bilo ba cher. Na tamba na bakara danger na voyage rebelle. Tant c'est peu là. Mutu mote aboya bonheur. Mais nazana kati ya bonheur te, mais nazo vivre. Et va Chamovoto. S'il faut en pour ça pena ki ba yemba yo mo peno senti ke ba yembi ngai na senti pena bien. Oko préférer na miseni na yemba.
na minute oyo na minute oyo mpo na musicien yembanga Bourampela. Bourampela? Oui. Bourampela aso na succès te? Te nalinga kaka ya yembanga ye nayebi te. Otiki na yo bato na yo ba JB Mpiana, otiki na yo ba Kofi, otiki na yo ba Fally, ba Fero keno kana Bourampela. Nasepelaka na yo ka voix wana ya Bourampela wana ezo yemba acha movoto. Ata nayebi te na bato balanda ba okamwa Bourampela. Eza ngai eza bato te. Suwe na ngai Bourampela yembanga. Bourampela sozo yo kanga salelanga nzembo. Chairman. Chairman salelanga nzembo. Nalinga ko mingi. Papa chéri azali kinanga. Mais Bourampela c'est mon neveu. Peut-on la soka zo yembana ka ba chair de poule. Faire comme une chair de poule parce qu'il chante mieux. Mais bato ba ignora ka petit wana Bourampela. Nalinga na yo ka zo yemba. Nanze molembo yemba Calvaire. Calvaire, quartier latin. Na quartier latin. Omoni soki muta benginga téléphone nga musique wa mutebeda. Sango bolingo. Sango mawa. Cette fois-ci ngana ye et pas na yo. Bourampela na yo kakaye donc elengi. Na ndenge na mona kaye lokwa moi bah, rappeur américain mon boy. OK. Donc actuellement, je l'aime beaucoup. S'il s'agit Bourampela soka sali mouvement abe ngana za manager na et même en a succès j'accepte parce que je l'aime. Vous comprenez? Il va changer mon voto. Question où tu pas venir ngai Patrick Mambulu. Alors pour ça comme conseil ni noko koko pe sa frère na JB Mpiana na ndenge caméra etisaki bana na ye na mbongo na ba corruption na ndenge na ndenge apporter plainte parce que à ça la corruption pas bébi sa réputation bana ya JB apporter plainte ozomona pas répéter les choses puis bato muso ko ça ba bêtise après ba utiliser les choses ba komba bana batuté. Pourquoi ça là qui n'a pas été que ça na mwana JB? Nga pe na tata kulutu ya mwana wana. Vous croyez que moi je suis d'accord na eloko ya sala? Aujourd'hui réputation moi est commis partout et zo be ba pona yi. Il y a des mauvaises langues, ba comment ko sala bino pe papa bo zo bana na bino bo récupérer ba bino non, moi na zala ka ya maman. Vous comprenez? Bo si on bona so mbala utambola na bana yi, non? Non. Ezalaka ba mama bato atambola na bana et soki bake okuta mobile ya esprit mabe eloko ya salaki wana yepe kamera na bana yepone salaki ba compte na compte eza sumbela ta sumbela mwana pona yo faut JB porter plainte voilà aba qui sa plainte likola plainte ouais bana ya JB bazaki bana mo protéger. Mais les loyaux, comme bana JB tita na bangola ba ole kana baba ba tanga comme mwana JB. Oh ba petit na kutu, ba petit mo boye, balingi loko so mbongo. Mwana neska bimbongo wana. Ayibite mwana tanga na poto. Tala mauvais esprit wana ezwa ki Vital Camere. Na pardonne à place soit te ponga pena tata bana na pena bana métis ozomanga na bota métis. J'ai une fille de 28 ans, Sonia Acha. Est-ce que na kolinga geste wana ponga métissage yangeli kikuto ya JB moi na ngaza pembe métissa makasi. Bon. Ozomona na kolinga jamais bêtise wana esalama na mwana nanga Sonia malgré to kabwana na mama na ye a utiliser moi na ngai mobile a utiliser moi pour na fin bêtise moko boy. Vous comprenez? JB conseil bien au pied abaki sa plainte. Plainte il colla plainte. OK, merci beaucoup levé. Il a caméra aussi humilié même JB. Il y a un moment moko ya mokili total la logique des choses. Moi si ya petit na yo yebaki même elle est belle. OK, betele lo likolo. Mais so otali na kati ya Bible loko ya sala ezali babe na wonini non inceste.
kolala na mwasi ya petit na yo. Yo kasi na banzomba jibe aboka nani kamera tambala mote na vie. Po jibe apesa au moins mi konjebele bazana. Jibe mutapesa omba kombo o batambola kana ngolelo jibe mutaya yo kingandi yo boye Costa Mbari l'homme moderne. Tout est ba jibe. Vous comprenez? Koko ya Londres, acha mon vote za jibe. Est-ce que on a kobo sanango? Et je peux pas les faire du mal na katia famille à jibe. Même si on a commis furieux. Je dois protéger mon jeune frère et sa petite famille. Voilà. Assalamabe. Voilà. Ok, merci beaucoup. Le VH à votre invitation à Bisso. Minga Lobezate ko aboyo ki ba détail les cas qui na idéologie TV ska bozwa ba makambo ndenge na ndenge ska ba sekilo ebima ko bata maki donc ça kana idéologie TV boza la connecter boza s'abonner trop vraiment frère na bino Chris Mbemba yo ke baza pour na bino suite mama munyo soto za na VH à voto le fait émission ce comme na presque les gens na suka ngai baza na poto ngaza mwana poto ba boss nga baza na poto lokola Godard kwanza full mikilist omoni na alia ya tindaka ya moins 500 ngwana nazana petit na moko maza boss na ngai Vatukanu le pape de Bretagne atindaka naza mususu avant na Munich na Allemagne o wana kutaiba na Washington grand pays ya bwaka na ba bilamba ba costume bani na ba mbongo so natali le roi qui makuta o ya tininga yawa wazo futa ba hotel nanga babos nanga bango wana na ekotala ami nanga personnel to kolana ye to kabana inséparable nanga Jose Mundele na zape na côté bana basi ba mama po ba onde ba bota biso American woman mamita Malibala fille du colonel mama na Diana na ekotala mama bana na ngai magi mo voto linyo kwa tembe mama na Dalile Masaya na ekotala lisusu petite sœur na moko MB Mitador na kati ya Paris wana na porte de Champere na ekotala Elodie Lokolanza leki ya Gabin Lokolanza pire petite sœur a parlé na ekotala lisusu mwasi ya viena bino bozaka na Rogeni Wakiangana mwasi na ya parlé Nikazola Ekasa suka na mer. Donc voilà bateau bazanangai na beau sanité le plus grand boss o asombelinga matos ponga pena fungole loko na ngane na ozongawa Jansi Mayasi Forza Italia zalakawa ayaki kosomba ndako na Talatona Jansi Mayasi Forza Italia OK voilà to peso bambote na beau sanité équipe nationale de France ba saper ya danger ba papa yoyo ba Simon Kimbango forme bango nyonso na bosa invité na bosa été ba petit Guilhem Ayindou mannequin de Paris na bosa nité ba saper ya lola ba linga monanga le roi qui makuta na ko rejoindre na studio Kalate to zala nayo et puis mokile ba David Wembo azaliawa David Wembe le grand formateur il faut aller baquer to kozala en octobre pour na défilé ya ba saper o ba uta poto na ba saper ya Luanda David Lukanga ba saper nyoso yawa banda ko tambisa on défilé ba saper ya awa po ba ozana morceau dur po yeba ki ba saper à Paris ba koya ya Belgique ba koya taka ba papa yoyo trésor ngando ba kozala kozomona donc kozala opesi mbamba boyi donc vraiment merci. Émission on a sapé na mingi na répondre à la question. Awa na zapé na Angola, na zapé na staff na ngana vanda na bango na Roi 15 na bandi na maître Braille na ju Nathalie Lisusu le procureur du roi Ali Awaz Nathalie neveu nanga propre Papi Mongo na musika na moni Donado Mindele na moni Lisusu tonton le boursier côté mususu namoni petit nangai le prophète donc batu nangai bango wana natiki bango na bosanité grand prêtre bango tout nani vient yapi na kati ya
Roi 15. Bon, bah, prêtre, nous sommes à besoin de comme limité. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Nga na part na ngai na ko sali kaka na ko saluer mutu na ngamo ya air nyonso tozana tout le temps bourgeois beto yoke ba représentant légal international Yannick Kayenga pour témoigner magique mizo kitadika na Paris ve na ngamoko mukonza yokeba et na Luanda tokomona description vient vanga l'histoire à Luanda Nicolas Bolele et masananga pistis mabaya imboranta maimbrozo tous à la connecter toujours na idéologie TV ska maramboza ska tropese la air nyonso frère na bino ye yo bolinga Chris Mbemba bino borosala bino borofula kaka nde bango bazoboya kaka nde bango bakondima do rien à voir quoi